africaine d'aviation ezana esengo ya koyebisa bino bofongwami ya babiro na ye pour na Kinshasa. Bokoki komona biso na commune ya Gombe, na boulevard du 30 juin na direction commerciale na biso, na avenue Équateur, immeuble Itimiri pene ya Planète J na Gombe, na galerie marchand ya Pullman Hotel, Grand Hotel ya Kinshasa pene ya Triumph, na Matonge toza na avenue Kasavubu na commune ya Kalamu, to na route poids lourd na Bia, mosika te na pont Matete na direction générale na biso. Pour na koyeba mingi, bobenga biso na 082 000 26 00 to na 082 000 26 01. To bo visiter site web na biso na www.caacongo.com. CAA, mfumu ya mapata. Très heureuse à se présenter les sous devant ma poste téléviseur Nabino pour la présenter info lingala journal ya peuple pour la peuple mbote Nabino bisikani ostu bozwami to fongoli yango pour la côté Sabino ke adoption ya calendrier ya session ya septembre na Assemblée nationale ezalaki adopté na plénière oyo ba salaki mukolo ya jeudi 1er octobre calendrier yango eza ko consacré ba matière ebele oyo ekozala traité Benjamin Boulembe Thomas. Jeudi 1er octobre 2020, Assemblée nationale na bokambemi ya présidence nango, honorable Janine Mabunda, pe ba député nationaux, ba examina ki pe ba adopta ki calendrier ya ba travaux pour la session ya septembre, ba élus nationaux, ba yebi à présent nini ekozela bango, lokola musala durant 2 mois et demi oyo etikali na session oyo. Validation ya pouvoir pour na ba député nationaux, oyo bazali nouvellement admis na niveau Assemblée nationale. Calendrier ya session ezali constitué na barrière législative 16 propositions pe ba projet de loi, ba nouvelle matière 10 propositions pe ba projet de loi, contrôle parlementaire, contrôle budgétaire, réquisitoire ya PGR, près ya cour ya cassation, examen ya ba rapport annuel ya ba constitution d'appui à la démocratie, local la CNDH, PCNI, ainsi que synthèse ya ba rapport ya ba vacances parlementaires. Parmi ba matière oyo, budget 2021 ainsi que collectif budgétaire 2020, sans oublier reddition des comptes 2019 et que ça on attention moko spéciale de la part ya ba élus nationaux. Toutefois, speaker et Assemblée nationale, honorable présidente Janine Mabunda Lioko a précisé que calendrier oyo est tikali ouvert na ba proposition nyonso ultérieure. Nous sommes que journée mondiale de la mer, journée africaine de mer et des océans, et ça a été célébré à la République démocratique du Congo, Mokolo ya jeudi 1er octobre, na occasion info lingala et lobeli badega bibale ya Congo, et écoute en akalango Michael Bristoto, badetail. Célébration jumelée à journée africaine des mers et des océans, puis journée mondiale de la mer, et dans la qui célébrée avec pompe, Mokola jeudi 1er octobre, na ville province à Kinshasa, na même ligne hôtel, na présence ya ministre des transports et voies de communication, maître Didier Mazenga Mukanzu, boye que journée oyo ezalaka célébré le 24 septembre ya nyonso, kasi suite ya ba contrainte ebele na oetali organisation nango, nde commémoration oyo ezalaki reporté pendant le 1er octobre awa na mboka na biso. Ba service spécialisé nyonso ya secteur ezalaki wana directeur ya marine et voies navigables, ba représentant yo Jeffrey Mpe Misusu, ba zalaki bango nyonso wana thème principal retenu la journée oyo ezalaki des transports maritimes durables au service d'une planète durable. Thème oyo ezalaki retenu une organisation maritime internationale OMI na Mokuse, ministre des transports Didier Mazenga Mukanzu atenaki discours moko très pressant pe officiellement pe sur place opération ya ba personnel navigant étendu mobimba ya République démocratique du Congo et salemaki kitoko tika to pesa losako na initiative oyo pe tokosenga na gouvernement par les canaux ya ministère ya transport pe voies de communication ba pesa makoki ya makasi na ba société nyonso o etali ba voie navigable une façon ya kosukisa ba dégâts ebele oyo esalemi na bibale ya RDC na cadre ya journée oyo tokosenga ba mesure ya malonga pe ya makasi en tout cas ezwa mapoto mona lisusu te ba masuwa oyo eza komema makama pe baliwa na nzela ba mai na République démocratique du Congo ezala lisusu te po moto abosani te mikolo eleki ndenge ba Congolais ebele en tout cas ba kufi na banzela ya mai pe ba masuwa epola na ba eta ya bien te na bibale ya Congo. Boye lokola actuel patron ya transport pe voie de communication na République démocratique du Congo. Mwana mbuka maître Didier Mazenga Mukanzu azana volonté pe souci ya kobongisa eleki malamu azo makoki nyonso
nyonso po akoba mosala kitoko pe a rendre bibale ya République démocratique du Congo beaucoup plus navigable. Vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Neron Burumbung a participé qui mercredi 30 septembre na lancement ya championnat ya Linafoot édition 2020-2021 nyonso eleka ki na Sultani Hotel kuna na commune ya Gombe héritier mapinde miladi landu bazaki kuna na compte ya Info Lingala. Na bokutani oyo esalemaki na Sultani Hotel epai wapi ministre sport Amos Mbayo azalaki wana elongo na président ya FECOFA Constant Omari ba dirigeant ya ba club pe batu ya ndenge na ndenge bakisana ba dirigeant ya Linafoot cérémonie ya lancement ya saison 2 esalemaki ezali pona gouvernement ko rappeler ba disposition ya ndenge na ndenge oyo ezomaki kuna par rapport ya année oyo boy ba fanatique bakokota na stade te ba match ko betama a huis clos nyonso pona ko misali kambo etali coronavirus. Amos Mbayo atalisaki pe ba mesure ya ndenge na ndenge oyo ba autorité bazwi pona championnat eleka na ndenge ya malamu. Présence remarquée ya vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Neron Mbungu yepe azalaki wana pona koyoka mbele ya ba autorité na niveau national ye lokola numéro 2 ya ville ya Kinshasa a transmettre yango na ba kinwa nyonso ba vanda na ndaku ba kolanda championnat Linafoot 26e édition na ba téléviseur na bango. Ba match ezozongela ba match ekobetama sans supporters na stade o nga na kumisaka daringi o nga na kumisaka vita o nga na kumisaka renaissance o nga na kumisaka équipe moko songolo soki match ezobetama toza na besoin ya batu koya na stade te pona nini c'est juste pona ko respecter ba mesures barrières pona ko protéger population na pandémie oyo ya Covid-19 parce que il faut respecter distanciation sociale. Donc ba supporter boya na stade te pour na kotala match ata soki bozui calendrier ya ba activité. De deux, gouvernement azui ba match nyonso en charge na ba chaîne ya télé pe na ba radio pe Vodacom na ba chaîne oyo aza partenaire ba match nyonso e bandolekana en direct. Donc ça sert à rien au kende na stade. Ministre provincial ya intérieur sécurité justice pe affaires coutumières Mwanamboka Sam Leka a kitaki jeudi 1er octobre na district ya Moamba yango ezalaki na cadre ya opération ya traque ya bakulu na Michael Bristoto Jérémy Makambo. Le très motivé ministre provincial et intérieur, sécurité, justice et affaires coutumières Sam Leka Sampi azakope matamo kete talatina akani kosukisa banti valeur na ville provinciale Kinshasa boemo kola jeudi 1er octobre accompagné na numéro 1 à la police ville ya Kinshasa le général Silvano Kasongo commandant ya district ya Moamba colonel Freddy Lifenge bourgmestre adjoint ya Limete pe ba commandant ya basiat nyonso ya Moamba ezalaki descente réussi awa na Moamba alekaki na bakwe nyonso bondi melanga ke bakulu na bazwaki ya bangombano po bamonaki penza biliaki bango bikoki jeudi ekomaki noir po na bango po patron ya intérieur pe sécurité ya ville province ya Kinshasa le très motivé Sam Leka Sampi na la police bazwaki bango bisika nyonso oyo bazalaki azabo e décidé ya kosukisa banti valeur nyonso azalaki na matete na terrain pululu esika bakulu na bazalaki présenté alekaki na maison communale ya Lemba na Mombele na Wenze ya Luza akitaki sima na Kingabwa na terrain ya Wayawaya bisika nyonso ba présenté ki bakuluna liboso ya témoin population ayaki kosukisa awa na pont matete boyo kandenge Sam Leka alelisi lokole la combo ya papa Gentili gouverneur ya ville province ya Kinshasa apesi bino merci parce que alalaka communauté alukaka ete police eza na valeur po eza na lokumu lelo oyo bato moko boye bakoma kodenigre la police bakoma kokitisa la police na ngambu na ye général Silvano Kasongo abakisaki pe boye akomi mokanda alobi songo na pakala aza kulula afanda na veni boye numéro songo
songolo aye atie kaka wana na ntongo bourgmestre na commandant police obien na bato wana kongoli batali obien balobi policier songolo amelaka bangi na bakuluna aza complice ya bakuluna badenonse yo. Ah oui, azalaka na ye na souci ya bureau te, le très motivé Sam Leka, ministre provincial de l'intérieur et sécurité, akani kosilisa mayele ya bakuluna kimia ezonga na ville ya Kinshasa, population avake librement na ba activité na ye. Remise et reprise entre Adolphe Muzitu et Martin Fayulu na coordination ya plateforme la Muka et Salemaki lisusu te mokolo ya jeudi 1er octobre ndenge ezalaki prévu ba raison ezanini tentative de réponse un élément oyo Benjamin Boulembi a salué. Alors que passation ya pouvoir entre coordonnateur sortant ya Lamuka, Adolphe Muzitu, P. Martin Fayulu, coordonnateur entrant, ezalaki plusieurs fois reporté. Yango ezalaki bongo programmé, mokolo ya jeudi 1er octobre 2020. Et tikali kosalema te, cause ezalaki bongo demande oyo des leaders ya présidium basalaki, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, oyo ba formulaki pona ko rediscuter deux points fondamentaux ya communiqué final. Yango ebwaka makina moto talatina ba raison pour la énième fois ya report ya remise et reprise. Selon ba information autoju sur place, avant ya ko fixer rendez-vous ya remise et reprise, Martin Fayulu akutanaki bongo na Jean-Pierre Bemba ba solo la kina oyo etali ya ko apporter appui initiative na ye na réforme électorale ya G13 au détriment ya plan ya sortie ya crise ya président ya SID. Côté Moussousou, Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi Chapwe bazali côté lemela ko soutenir président ya SID. Yangonde ezali ko sala objet ya spéculation oyo ezali ko kende na sens nyonso au point que population congolaise a commis comment a déjà manque ya sérieux oyo e commis ko sala côté tribal ya mauvais goût oyo ezali ko bima côté ya deux ténors ya Lamuka. Tozali komona déjà démon ya division. Au départ, ezalaki bongo na Genève. Lelo, Jean-Pierre Bemba pe Moïse Katumbi Chapwe, bango bandimi ko sala opposition républicaine, Martin Fayulu côté na ye a commis ko se sentir isolé. Total ndenge avenir et kopé sabiso raison. Compagnie africaine d'aviation FlyCA spécialiste ya Congo profond à Talisibino ba différentes agences naye wapi et pas ibokoki kosomba ba billet ya ba destination nyonso Michael Bristo Toton. FlyCA, compagnie africaine d'aviation, a memeli bino zamba ya ba destination oyo bokoki ko voyager na étendue mobimba ya RDC, Bozana Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Kalemi, Bukavu, Beni, Bunya pe Kisangani. Pona bino nyonso bolingi ko voyager na ba destination oyo, CAA apesi bino possibilité wana à travers Rouenze ya ba fréquence pour bo voyager na tranquillité. Ba kisa ba condition de voyage hors du commun. Loko la Lubumbashi 5 fois mokoka na semaine, Goma 4 fois na semaine, Mbujimai 5 fois na semaine, Pembandaka 2 fois par semaine. L'enseignement Bosimba qui est directeur général ya ISTA Pierre Kasenge Diamotumbe longola comité de gestion na Mobimba bayamba qui jeudi 1er octobre commandant ya collège de hautes études de stratégie de défense nyonso et les kaki malamu Stéphanas Kande et Mekati Mangabazala Kikuna na Conseil Folingala. Accueil ezalaki très chaleureux ndenge kaka bilili ezali kolakisa sima ya bahoner ya ndenge na ndenge oyo epesamaki epai ya général major Augustin Mubiai tête à tête et betamaki na bureau ya directeur général Pierre Kasenge Diamotumbe elongo na ba invité na nyonso atalisaki bango tableau clair ya Institut supérieur de techniques appliquées ISTA na mokose mission et objectif ya ISTA. Général Major Mubiai abandaki ko présenter équipe oyo etambolaki na bango. Explication et pesamaki pour na visite na bango pour la première fois na ISTA Kinshasa. Bit na bango ezalaki penza ya koyeba nini ISTA akoki ko résoudre lokola problème na niveau ya technique pe surtout ko comprendre le monde actuel pe ko luka ba stratégie ko former ba congolais oyo bako défendre étendard ya mboka libanda pe na mboka na biso pona nini kaka koluka bato oyo bakouta libanda nzokande ISTA azali pe capable ya kosala nyonso boyebo simbake visite guidée esalemaki na ba laboratoire minene ya ISTA
kuna général major Augustin Mubiai elongo na équipe na ye bazwaki explication ya malonga et pas ya ba ingénieur professeur ya ISTA basukisaki visite guidée na labo physique wapi epai ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki en live. Surtout que projection ya ba projet pe ba vivaki en live d'explication ya ba matériel oyo ezali disponible na ISTA et pas ya ba ingénieur professeur pe ba étudiant ya ISTA. Très convaincu, Général Mubiai a tunaki mituna pe azwaki d'explication oyo esengeli. Bientôt collaboration kitoko entre ISTA na FRDC. Institut facultaire de développement IFAD dans mon cours, c'est babandi déjà ba inscription pour la année académique 2020-2021. Et bandi, inscription année académique 2020-2021 na Institut facultaire de développement IFAD na mokuse eye diplômé d'état osilisa déjà to uti kosilisa humanité tala esika ya kotanga pona formation ya qualité à impact réel yango yo pona yo lingaka okoma gestionnaire ya projet de développement. Seule adresse pour Yango yo IFAD Yoka awa bokokuta 4 départements mokoka loko la science et technique de développement na kati nango bokozwa gestion de l'environnement et assainissement bakisa organisation sociale nyonso kobanda graduate na licence Yami Balé département de sciences informatiques bokokuta na kati analyse et programmation na graduat kasi conception des systèmes d'information bakisa réseau informatique et zakaka pona licence Yami Satu bokokuta département de santé publique awa bokozwa sciences infirmières santé publique bakisa gestion et administration des services de santé et siliteo bokokuta lisusu département des sciences de l'information et des communications des organisations awa bokozwa journalisme avec mo brangue na studio ya mo kwake na pointe pona ba pratique ya ndenge nyonso bokozwa pe lisusu communication des organisations yoka na IFAD institution ya mpifo aorganisaka chaque année ba visite guidée na ba site ya minene ya République démocratique du Congo nyonso pona koconcilier théorie na pratique oyo bana bazwaka boyeba pe bosimba ke na IFAD soki osilisi formation na yo yeba ke okobima na clé na maboko veut dire okozala non seulement capable ya kosala misala nyonso kasi okozala capable ya kocréer entreprise na yo moko enga ye na IFAD bakondition ya kotangela eza kitoko kobanda na baauditoire oyo elenda na ndenge kosakana te ti na salle de conférence esika baséminaire esalemaka IFAD eza na baprofession super expérimenté na IFAD bokokuta de vacation ya journée ya soir bosimbaka IFAD eza lié na archidiocèse ya Kinshasa bozela lisusu te kobanda kaka sikoyo bolekaka deja vite fait na baservice ya IFAD mpo na kosomba baformulaire ya inscription IFAD yoboya tika tika pardon mfumu. Eric Travel les alliés agence de voyage ya mwana mboka Eric Mwambaye azali kosunga ba congolais pour na ba démarche ya voyage pe ba service mosusu bo découvrir à travers plutôt élément au Nathalie Kaila ton moi viva sale libino. Kinshasa République démocratique du Congo mobimba boyo kelanga eloko oyo fini komitungisama pona kokende libanda ya mboka botu nanga nini yango agence de voyage Eric Travel ya le coach le jeune lion bakisela kaye ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba denge kaka mesana kosunga bandeko na yeba congolais aza kokoba se kokoba à travers ba service ya lolenge na lolenge lokola oyo entrée express Canada GDV loterie facilitation ya ba visa pour na ba pays nyonso na monde vente ya ba billet national pe international bakisa réservation na yango service ya automobile assurance médicale bakisa lisusu service financier bosimba pe bokanga ke ba service oyo boko
kuta yango bisika nyonso agence Eric Travel topé ba cyber Eric Ezali bonsoir adresse na 11e rue Lumete industriel non loin na INPP na changu pe Ezali kaka na boulevard wana na entrée Kimbuta na ngambu ya Masina boye na Victoire pe okokuta Eric Travel en diagonale na district ya la police juste na arrêt Kingabwa Izamba point show denge moko pe soki okomi na Kitambo juste na rond-point magasin okokuta Eric Travel en tout cas botika toloba bosolo pona moya lelo awa na Kinshasa toloba kaka na République démocratique du Congo mobimba la seule agence oyo amerita pe azokoma ko mériter confiance ya ba congolais ezali bongo cyber Eric ezapamba te po epana ye avandisa professionnalisme na ndenge ya kosakana te Eric Mwamba ozaka ka leader wumela na yo. Enfin, décision ya censure et kwei clip ya artiste musicien Karmapa na titre Mama Yemo et koki ko beta na ba télévision pe ba radio. Michael Postoto azwaki mama na ebotu ya kosakana te justice na nzela ya censure à travers nzembo na ye intitulé Mama Yemo artiste Karmapa amonaki nzembo na ye kopekisama ebeta na ba télévision ya RDC pe na ba radio boye alembaki te na nzela ya bavoka na ye bakomelaki avocat général oyo azali président ya commission nationale ya censure oyo asanctionnaki opus na ye boye sima ya koya kozala confronté awa na palais de la justice bondi melanga qu'enfin l'artiste Karmapa abimi na ye molongi pour désormais commission nationale ya censure epesi nzela na clip pe chanson na ye Mama Yemo ebeta nango kitoko na ba télévision pe na ba radio nyonso ndenge ye moko artiste après audience na palais de la justice oyo azalaki nango alobeli awa pona nini ba sanctionnaki nzembo na ye pe ndenge bandimi yango eleka na bandi bino so boyebi Mama Yemo existera sute et na titraki nzembo nanga Mama Yemo. Et tant on a zolo ba Mama Yemo, na zomo na ba hôpitaux, nous se belé. Mais bon, il fallait quand même s'expliquer. Et on a yagi awa pour s'expliquer. Surtout titre nanga ya Mama Yemo et en plus il fallait quand même na la procédure normale n'engage zalaka to réussir qu'obtenir quand même lever à mesure ou à interdiction. Donc désormais banzembo eko lega na télévision eko lega pe na radio. Coup de chapeau na commission nationale ya censure pour na mosala basali po ebele ba congolais bazalaki komituna nzembo oyo za ko interpeller biso pe bakonzi ya mboka véritable veille ya conscience ebwaka maboye neti babwaki eloko na kafela ebele bosoto kuteza ko beta nango kitoko ko banda na maloba tina ba danse en tout cas baboti na bana bayoka yango to batala yango esika moko ezandeli kama besoni yango na occasion oyo toko senga na censure elandela ba chanson obscène nyonso po etia malibanda. Insécurité ezali ko battre toujours record nango na avenue Ngafula direction ya les amoureux kuna na elengesa na commune ya Makala epai wapi ba criminel ba kotela ki des familles na même parcelle. Benjamin Boulembi, Fabrice Lundomi. Ba criminel, ba arme blanche na maboko, ba koteli deux familles moko na même parcelle, ba buki ba porte ya ndako, ba mimi biloko nyonso, pena ba mbongo oyo ba famille oyo ba bombaki. Événement salami bongo na direction des amoureux Lengesa, avenue Ngafula, tozana commune ya Makala. Insécurité ezali ko battre record na coin oyo suite ya manque ya courant. L'état solo té parce que ceux qui dans l'état solo même la police va approcher la biso mais ngala sala intervention même ata pour ba ngala ba pas qui se va finir na ba comment ceux qui va mort bazala ceux qui va mort qui va la tête signalée à la police pour ba ya ba sala tête ba solo ba saboter ngana niveau modo ya osakana goûter ba yesu na troisième porte. Menacé. Alors, on a troisième porte, résistance et Zalagi. Quelle porte Zalagi bien blindée, moyen, va pénétrer la carte Zalagi. Moi, moi, c'est la chambre, elle a abimisié. Abimisié, a violé. Le père Sabiso Moana, a super bébé à Pessi. Dans a Pessi bébé, un mort, c'est comme ça, a béni à son moine en Zoto. Papa est à passer dans ma cara. Nous avons interpellé l'autorité compétente que Balouka pour renforcer les mesures de sécurité. Na kati ya commune ya Makala
bapatrouille ezalaka ndenge esengeli baza mpona la population me nga na okama bapolisier baa mpona population te bapolisier bazaka bakakanga mwasi na mobali bakundela nzela bapolisier bazokanga bato mpona kashne. Bourgmestre ya commune ya Makala oyo azali patron ya municipalité esengeli asala nanu quelque chose pona kotia population na ye ya Makala na sécurité. Soki te population na ye akobanda toujours kolela na o etele insécurité du jour au jour. Pacific Palace, site touristique Yamalonga, Oyo Ezali, offrir bino ba différents services. Reportage à Benjamin Boulembe Fancy Kans. Arrête, tu veux me faire tomber, c'est quoi? Ici c'est sale, c'est pas beau. Ah mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Pacific Palace. C'est où Pacific Palace? C'est beau là-bas, il y a des piscines. Mais c'est quoi ça comme histoire? Hein? Maman. Ok. Quoi bébé? Je veux Pacific Palace et en plus si c'est mauvais je touche. Ah, moi nazo kosona okosa pona bakaka. Ya on poto ngo bovanda ka ya bakaka boy. Tantine, est-ce que place ça mabé? Pela zo koma lobby sina réservé makambu nyonso pona mariage. Azo koma lobby bozo balana mais na ba condition ya bien té. Pele mawa. Alors tata moi aussi. Pele, on réservera déjà place na Pacific Palace. OK. Pacific Palace. Espace ya solo pona ba séjour pe ba détente na biso. Ah moi ya ko s'ennuyer ezalaka teo. Naba baza ko se retrouver na baje ya ndenge na ndenge. Pour na ba mariage pe autre manifestation na biso. Espace Pacific Palace et bongisi biso salle de fête ya kitoko. Salle ya cinéma, pe salle ya sport pour na ko maintenir nzoto toujours en forme. Restaurant, terrasse, pe tozolia taba autour ya piscine. Espace Pacific Palace ezwami bongo na mitendi à 100 mètres ya joli site. Soki outi Kinshasa, pour na ba oyo ba utaka Congo central à 50 mètres. Awa na kati ya Pacific Palace, bango bazui wapi? Ata soki bazui, est-ce que ba osalela ngo boy? Safrika serza kosala mosala kitoko na site ya Sosimat misala eza kosalema kitoko kala mingi te eza kosila Michael Bristo toto mwana. Boza korevete tozali awa bel et bien na sud muto et Sosimat bondi melanga que modèle boulot tetami awa pardon TGV coûte kosa pour awa ingénieur ba niata boulot na tembe deux fois te une fois avec action. Preuve yangoyo sud muto Sosimat et comme na suka bino moko bokanga pema pebo admirer qualité ya boulot o niatami awa avec expérience pe passion. Kwenti kwe kandala mosale vandi pe sili kitoko kobana na barampe ezala na kote ya batete la tina kote ya ambassade ya France komatati likolo na plateau masolo carré kosakana te sod mouton nyonso eza asphalte ndenge bokoki komona ba séparateur ici evanda kitoko en place kobanda likolo ti kokita na barampe ndenge moko pona ba glissière propreté pe classe nde vandisi mosala oyo kitoko. Pour preuve batol déjà balongoli parti moko ya ambassade ya France ti na se ya plateau to na se ya pont déjà mituke komi koleka oyo eza kouta shaumba po e matati magasin nyonso na satisfaction ya population oyo amonaki mosala oyo depuis bandeli akembi alie mino kasi lelo sourire ezongi nelongi bandimi faci béton veut dire béton na béton oyo aza déterminé ya kopesa congolais posa ya kolinga mboka na bango. Sa phrase azaki mosala moko kitoko vraiment na sepele mosala eza bien. Bon, la félicité chef de l'État initiative oyo po kote otonyokomi mingi ezala na kokatisa ezala mpona bambouteillage ya bamituka bainitiative oyo pema eyolakisa mpenaki oui mosala ezosalama na mboka malembe donc na félicité makasi so aza dani na baida boye seke makambo ezala bien vraiment oyo tozomona biso bagene Safricas azalaka déjà reconnu na bamisala na ye Safricas na Congo ayebaniki amutu asalaka misala ya kitoko banda kala Safricas azalaka déjà reconnu donc félicitations na Safricas la série alakisi na musala oyo donc mbala nsima moto akopesa musala ezaka Safricas. Soki pe
peuple andimi pe aza kopesa mokako swana numéro 1 ya ekolo Congo. Incarnation ya peuple d'abord Wayambo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, ils ont pambaté potala leloyo. Safrikas, l'expérimenté na génie civil, azako tafu na boulot oyo, question à rendre matériel, vision ya mokonzi ya mboka, sod muto ya sosimat, et tikalika ka question inauguration, en attendant ba travaux ya finition, pour boucler la boucle ndenge balobaka yango ndeza kosalema ba projecteur ne boko komona et si etiami déjà pour na ko éclairer. Premièrement, to féliciter président Fatih Beton parce que na initiative na yende to moni sotu mouton et salemi ezalaki nango lokola maseki mais to moni yango vraiment réalité salemi pe et créaki ba embouteillage makasi mais avec l'effort à Safrikas, société pe Mboka et construire un dada, yango na bafongo dans nzela donc bami tukade bandi koleka biso pe ba montar to bandi pour koleka donc to féliciter ka gouvernement na musala sali kitoko. Hello na lo ba so moto yango yo musala esili na muti mais ba sala une grande partie ya musala etikali mo musala ya finition ya musala mike mais en tout cas benda so moto so esili et que ça la moi bien na moni penda et ça la bien et donc contribuer dans l'embellissement de la ville ça devient beauté ma casse d'aider et soulager moi mon cœur na embouteillage pour te mettre tout cas au kende magasin et les gars directement l'écolo donc il m'a croisement on est aux alatés en tout cas maintenant c'est bon na msala ça vient qui tourne ma casse ça fait quand si bango de local exécuter travaux bah ça msala qui tourne en tout cas maintenant et là msala moi féliciter ça msala malam bien vraiment qui tourne ma casse peli makasi ndenge salme pona ba bouteillage na biso bon papa a continuer asuka a na sous de botote asuka a wate a continuer tolo balisusu nini e bandaki pe sili chef d'œuvre ya mokwake frappe magistrale ya Safrikas, l'œuvre du maître. bososoli ke tokomi ya suka ya journal ya peuple pona peuple merci mingi na to moi bi oyo azalaki na sima caméra journal ezalaki monté epai ya Emeka Chimanga édition esimbamaki epai ya Nathalie Kaila na Benjamin Boulembi journal ezalaki supervisé epai ya Michael Bristo to bandeko botikala malamu ngala bino tokutani semaine prochaine. Compagnie africaine d'aviation ezana esengo ya koyebisa bino bofongwami ya babiro na ye pour na Kinshasa bokoki komona biso na commune ya Gombe na boulevard du 30 juin na direction commerciale na biso na avenue Équateur immeuble Itimiri pene ya Planète J na Gombe na galerie marchand ya Pullman Hotel Grand Hotel ya Kinshasa pene ya Triumph na Matonge tozana avenue Kasavubu na commune ya Kalamu to na route poids lourd na Bia mosika te na pont Matete na direction générale na biso pona koyeba mingi bobenga biso na 082 000 26 00 to na 082 000 26 01 to bo visiter site web na biso na www.caacongo.com. CAA mfumu ya mapata.